envie de mettre de l'autre, ça me chante de l'été. Oui, maman, qui a changé? Moi, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais Ah, qui a changé? Pour nous, ça là, bon. Eh, maman, Bon, tu vas demander un déni, tu vas demander un déni. Oh là 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 là. Dieu nous aime bien. tu vas travailler dissertation et puis après mieux travailler mathématiques. La fois passée, j'ai qui introduction. Alors, dans une société, introduction. Alors, deuxième point de l'autre, développement. Donc, le développement. Ok. Alors, tout comme développement, et là, Aliboso et Zalarani, et la citation. Citation Zani. En fait, citation, ça pensé à auteur Mokosi Aloba. Aux yeux au komi yango. Évidemment, tu as un connecteur logique dans la dissertation, tu as un connecteur logique. Il faut introduire la phrase, par exemple, certes. Patrick. Oui. Bon, certes. On a bien un connecteur logique. En fait, connecteur logique, c'est ça, permet à Kabiso de quota, na ma solo, c'est-à-dire dissertation, entre en matière. Donc, bon, certes, tous les hommes sont des pipettes. Donc, donc voilà en fait. C'est un peu compliqué. Complication de dissertation, c'est un combien de pourcentage? Dissertation? Non, non, examen d'état. Pour nous, on a un maman, on a un université. Parce que on dit qu'il y a des invités qui ont été alors il faut que je disais que Banina certes, on peut dire citation partielle. Citation normalement attention. Citation en français, au complément comment mouton. Hein? Citation en français. C'est belé. Pensons après le pain, l'éducation et les premiers besoins d'un peuple, dit Daton. C'est Daton qui l'avait écrit. Vous comprenez? Au Salon, par exemple, c'est avec non, c'est par des artifices dialectiques qu'on a pu rendre l'idée de progrès solidaire. Moutalobango, Georges Douamet. Il faut qu'on a moutou. Tout ça. Non, l'introduction. Mais ce que promet les gens ne comprennent pas philosophie à question. Donc, nous avons fait la philosophie à question. Et permettre, n'est-ce pas, au sein du travail noble. Donc, bref, après conclusion, pendant citation, ok, explication, après exemple, après conclusion partielle. Mais makamozo bana na C plus 5 plus E plus nga nazo kokate nezo kota ezo bimela nazo comprendre ngelo oti ça va nga ekoti frère ah tuna ye pour nous la bongo mais nalobi donc ça makanisi nde na bandeli naza pressé te ko bandela te ya yoki yesa bandela non c'est pas important non mais otangisa yoka moni reso dernièrement ezaki kitoko sikoyo eya simple yosko selanga synthèse ya pesanga c'est conclusion citation mon auto pesa awa au là que vous comprenez bien au moins à comprendre bien si vous comprenez bien le bas à comprendre ah mais ça situation de pesa siko na opesa été na bona ngeza ah te tala faut pas dans la technique bon ko langa ko naza ngamo okufini nza mayele yo Gabriel Bonibo non c'est il y a c'est ma citation entre pesa Georges Douamet pour expliquer qu'il y a pas de perdre temps à ebi na ngate biso ba bisa biso abi batuna makambo zo kimi biso te biso sa makambo ya tina te biso makambo ya kala attends ce soir yo ba ce soir ce soir
Oh, c'est ça te va comme na bien. Yo ça pourquoi ni? Non, ouais, ça qui les enfants. Bonjour papa. Ça va? Ouais, ça va. Bon, ça l'étude. On va en dissertation présent dans 3 semaines. Ah, ça va. Mais bon, qui va na question sur batuna. Oh, il y a qu'à par ça, vous bien go. Il y a honte le papa. Net par exemple, dans la culture générale, faut que baka. Hein? Date ni musa kufaki. Il y a ce qui est le film. Hein? Répondez quand même. Papa Gabriel répond. Non, yo répond. Papa mi konti nga ka botuna nga bakisa makasi. Répondez date ni musa kufaki. Gabriel lo papa. Nga na yebi sino bina olakisa ye. Na boy na nga ya pati. Maman, Gabriel. Babomaki Laurent Désiré Kabila na date ici. Ah? Attention, ma question yango ya. Ya pati ka olakisa yo, ya pati ko moni yo. Moni yo Les 30 juin. Oh! Attention, faites attention. Hein? Bon, le 30 juin. Chaque 17 mai. Ça va. Je vous promets. C'est pas vrai. Yoka, je vous promets ce que vous suivez. Hein? Donc, na promettre bino ce que vous suivez. Et puis, cadeau, on peut savoir. Merci papa, tu reçois. Hein? Tu as déjà reçois. Professeur, on va reçoir. Donc, ce bateau de question à musée à Koufaki quand le 16 janvier 2000 pour ton 6e anniversaire. Ça va? Ok, bon. Merci beaucoup. Moi, il y a le Lumumba, tout ça, le 17. C'est bon, bino kaka pa matata. Oh, ça va. Papa. Oui. T'es non, papa la Minerval. Minerval. T'es non, la Minerval, papa. Naïbi. Bazoba. Parce que vous posez une question à votre maman. Donc, oye, ba maman. Oh, il y a Ozokima. Ozokima, il y a maman. Et puis, ah, on a compris. Où sont les études? Ah, on a voiture et tout, les gamins qui ça ne va pas. Il fallait que Nassima. Oh. Non, mais nous sommes en année, on a une pour la voiture. Hein, nous sommes en année pour avoir un chauffeur ou un hasard. Papa Jean, là, il a dit ma maman. Papa Jean. Bon, à ce soir, hein? Ok, merci papa. Pour moi, gamin, il uza kusala boye mpwana nini ko makaya vole mindele na kudimine moye kutuna kinete na ndako mama mpasi ezadite banda bakufila kinde kuna bangu yuko ndike batu baza kulela balemba kate mazombo bazandeye bazande kuna ye mumbaya bazande kuna ye mpapa mumbaya ko banda babanda kikulela ngana za kudubana bangonde bukulela tabuleli bakulamuka na security mati babandi kulela tangana za kukenda na kusambila mama Malia baza kulela muntu asiya kufi tuboyiteke mumbaya ngompya zalaki muntu munene na mbuka kansi baleki sikulela na tongo baleli na midi baleli kangu pata balela kangu kuleli bebe fali badimine no ngai kaka susi ya bani za kusalanga na za kumutemiza kuba kabaka dedi iza kuzunga iza kubima yangu muko banda bana bakendaki na mutibe za kusalanga pasi so alo bakinde bakuhumila te izedi kaka dikambu ya tangu mibale tangu mabende zali ye nani sila muntu ya mabe lukula pe ye lava zala kana ye zoba omona pe aza kulanda ye kulanda naba mibali wana pe akumugu aza kusila makaya dikambu ya lava na muna rango kelelete savo lava tamukolo moko tene na mona mama na yata kukanga ina simenda kuna mwana mwasi kilendiko atakido mumosi makaya nanu na muna lava tende atana mwa mukanda ndeseri nadinga gayo ngape yopo dinga kanga ndenge badesi na kamiteba bachubali konga ma atamukolo moko tene na mona na lava naza kutuna azadi mwana mbali kuseka te etatu izali ndenge na yewa vwandisa mwana utuna mwana soki pen nakuki ngampi na yuka kasonite nakuki kutuna nakuki kutuna ngamu kula ngazaka kusukula na zemuna ke mubali mwana ya mwasi bayibaka ye tango azali bebe oyo kubutu byo kubuta te oyo mubali pe bayibaka tango mamuza kusukula bungu atasedi moko bayo bwaki uza kuiba oyo kubuta yo makufoyiba bakamati mwana musala awa ai awutaka kisenso ya kusela musala mpona kaka lava amuna tana porti ya ndako kubala bakantaba malamu alela kapemeni ya ndako ilokote ti mwana na lungula ina kanda wanati
tika lava zala ndengwana Ah. azobatela njoto na ye Izadi mpasi ko makaya. Kumuna tende Ah, ntakuza batila kuloba. kanzutu na ya. Neza muntu ya bolole neza kuloba Wango ngoma. wana baye. Bai. Mwana pupi pe. Makaya. Wangu lava. Yoka mwana pupi. Mama naza kuzianga. Kobunya nanu. Ti lava peza mwana. Namuna kanyeti mwana ngaitala lemba. Zalaka kuraji lava. Kutongo kukendile ndengwana. Eputangu kukenda kutana bavion. Bukavyo balamba kafufu. Bakabasonyo ya sali. Asali. Mwana mdiba zala kulemba boy. Lava. Akemi tina mbatajo bibisi biso. Ababy si. Lava ibebi ndenge nini. Papa Salema. Ubaby si ni. Papa. Madesu nde balubaki lobi kulia madesu mingi te. Papa. Tokomi na kati ambassade ya France. Ndi nani papa Shora alobaki aloba te. Papa Shora expliquaki ye bien. Tiko mundele wana atuni biso atuni ye. Alobi ne soko oza na Lyon. Okende Paris. Ozwa moyen nini abikombi. Ya Mundele alobi kwa? Lava tanga mama na yo mubangi na Batuni ye mama batuni ye. Porte de Namur eza couleur nini wa Belgique. Alobi orange. Mundela bito bima. Est-ce que na libé yo yebi ango teke na putu kombi mi makato? Shora lubaki yango malamu nde. Papa Shora na tapa expliquer bien assis. To be papa Shora ta to bengi wana expliquer bi so ba bimisi ne talvino. Mais na libé shora banda kuyebisa yo ango te. Batangisi yo butu mobimba vraiment lava ta yo moko. Papa Shora asili. Zila nanu na tuna yo ngai muntu na buta yo umela oyo lukula zo ya mela lukula pe ya mela bangu babunga kati yo bakukubunga te mpona eza bololo uzalaka wa na place ya meme na dibata na ntsusu uza nani Ya zadi mema. Uzadi meme yo. Paris na Belgique. Nini kabola biso papa yoga e Tanganyika pali na Belgique Lava, tete lava. kabula bangu tete kabula bangu Angaka wanga tete. Qu'est-ce que moi j'ai bénéficié à toi quand même vraiment? Na bénéficier na yo na nini? Yes. Même kutu paza na bénéfice. Même kalba. Olabo mama kamwana. Akeko benga ye vie shora mataba. La mama kama saina. Babi anga utempona. Bon, ubengi jo. papa ngabe Job usolu na ya jota atuni suite pour la ambassade atuni ngabe ya BBC bana nao ya kufanda lava ya kufanda alava kama ya lupe ya kufanda zoba ya kufana na malezi ya kufanda lukululembi papa ko kufa opiki amono na poto na nzela hii okendi ata nzela kaza mbulu kuke papa aleli na nzela wa aleli lava fo uzalaka na courage mwana yo penza meme yo soki totali nyonso oyo mpwana nini nyonso tuza kubondela yo tuza kuleka boye yango te tuza kubaluka yango te nyonso za mpwana nini mpwana nini mpwana kasi liboso akenda liboso putu ngo kukendila ndenge oyo lava qu'est-ce que moi j'ai bénéficié à toi vraiment mbongo ibele oyibe bisiko tokuzwa nini yango tokuzwa à toi ngade sese na panzi sango mwana za kukende na kumi na bango de na kuganga déjà des trophées Atinga mwana ko makeya mpwana nuso kubula yebo muntu bisha aza kulemba lukula mwasi tele mbai na panzi sango mwana za kukenda poto des trophées déjà to yebi yo basi ko yaji baladi ndeko tukukipe yote kufa ndeko sedi tuke atano ke mulunge mwana climatiser te sana kufa wana bashena ya kala abo kana ngala kufia ngala kufi bozo kota na kufi na ngai chance kutu buzobo ina putu soko mema kya munde zoba obukoma likaya buwana sira mama na yo okengo mama na siko zakuna kata ndako
Mon tien. Ah, tu n'as pas théâtre, tu n'as pas théâtre. Tu n'as pas d'information, peut-être la mino ezalaka boye na ndenge tobanda mbala moko oyoka motu moko papa pesalanga mote epai tomangi ntingi nkosi mwasi mobali ya Pauline Matanga na Belge na France akomata kuna na France yango te mais yoka bakoma botongo France bayibeta bamona ta ye te bayibeta ye te kaka mabanga mabanga na nde bisala bango baza tika bango bonga mabanga qu'est-ce que bagaya na mabanga ngwa malunga ila kuna matanga na mabanga tina ma théâtre coupe no sala beaucoup papa na ucha tete on acha groupe na ucha ba tete tina ngata académie de star international te Pasta. ah bana biso boye bali pasa na nga ba bebe na nga okanda ko baba papa merci papa na koya ya bana na kati na ndako oyo tikete conversation na biso du début à la fin yozala na biso nyonso tokoloba epesa yo gloire kati na kombo na yesu tobondeli bongo merci Seigneur Jésus Christ amen. Bon, bien. Je vais canaliser sur la tongue. Toute église, tu connais le pasteur, je suis en appointant, tu vas te faire un dame. Bon, pour les ubino nanzilade. Tu es une taxi. Taxi express et puis bâtiment portail. Peut-être aussi qu'à venir un peu à 100 degrés dans la Gabrielle. ah oui oh yeah Vous êtes aussi très classe. ah ouais diplôme ah il ne peut pas mon c'est comme non balise comme Tu tu n'as pas de problème mais au moins na papier mon quoi ça y est moi yanga mais tu là c'est et puis je sens déjà nous quand on a volé les jeux c'est qu'il y a dans la côté c'est pas qui me pasteur eh ben ils aimaient tout ça qui les corps pour aller va vivre dans l'histoire de Québec bah ils aimaient tout ça qui eh on aurait bien qu'ils ont comme mon réponse amen au moins il y a une formalité examen la bino parce que ils ont pas ça là pour remplir la formalité la bino pour longue déjà dans sa amen la classe était pas là pour anda maternelle deuxième troisième petit pour que nana bano mi balé parce que là ici Gabriel to continue classe à limité yo songi elle est vous continuez la classe te au milieu classe et puis là c'est le il va bien appeler oui bien Gabi banda pour moi là ana Gabi mama yoto et là c'est là que signe libala bala les gars mingi va dessin mon gars va coloration va nini au moins tu vas la télé là on a couleur il y a encore comme la licence ali ndo ba couleur il va côté mais arrête na Camille de Bossard pour na c'est bien pour na na comme avec moi si à pâté encore oui on est bon à la bonne bête beaucoup répétition de ya Coran papa to qui est l'hôpital pour maman vous savez dans bébé pour tout ce quoi tu te prends tu connais on t'a passé dans ce côté mais oh donc on est bon on va beaucoup c'est que ça blâme ah c'est que qu'il t'a dit marcher qui t'a marqué on va pas savoir pour tu besoin ils sont ah oui bon répéter bien pour dire que va faire bakenda na ko sisi va faire là ko ba uta okende na joie wa anga yini ko iba bango le on fait merci pour moulu merci pour moulu oh papa nanga Albert Masamba boni yo noko Albert Masamba bengi nasala bino nini tata na yo na nikete basilwa ata mbongolo tindelaka ngai te na yo kaka nikola o ya Albert Masamba benga noka Albert benga kinga na uchi ozwa kode na keiko zwa mbongo ye gabia ya bangu noka benga kinga yawa bawa nande michopo bawa ba uche pa menga menga inde mokolo makila otindelaka ngai tata on a jalousie Gabi Gabi azawa akoma mondele mpenja jana kwa kodeka alors noko bien et après ça inga avec pour $20 et 30
Au bateau à 25-25. Nicole au sakanaka. Nani? Non, bon, bon. Et na bon la ngai. Nini yango na boy na ngai na boy. Nokolo baboyete noko nga lingi na ngate. Na lingi te na lingi na ngate. Ezalaka lingi te wana ni. Mais bien votre téléphone quand on boy ni. Non yo mo. Moni. Mama za ye no. Nana peso nga lingi na ngate ko tsana ngona mutute noko. Ya solo. Sia point. Tatanga ye. Andimi, yo andimi te. Mais bon speaking ngate. Non ni non. Andimi no bana ya andimi. Andima te ko la bonne. Andimi ni afeli ye mbali na tseki na. Ouais banane, na so out. Ndoki. Ndemo kako lobi boye na lobi na patata. Esa kola yama. Njambe nda yokeli ngama wapenja kolela na ngai ya kanzo oyo ngana kolela mikolo sepeli. Alingaka ya bongo ngana yebi ndenge gabiali. Aza babeza malamu noko tondimika ka bongo. Mobala zaka na mabete kwa izande likambo ambongo. Mobala azana mabete. Mama. Bongo pona Nicole. Yebala sima. Papa na mbalo. Lo bana yazo akaka o wana pesa Nicole. Apesa ka o wana Nicole. Boy na ngana boy. Poza ko wana tendenge na ko. Yo boy na wana mo sa ba. Yo tata ko la bango. Biwo hanga nkuma. Ye papa ye nkuma. Kaka bongo wana. Aye nkuma. Ye tata ye nkuma. Okade ye nkuma. Nanan. C'est belle année. Sinon mbalo c'est pas été. Ba photo. Ba photo na ye za nyoso. Nyoso ya malanga. Borozwa. Merci. Borozwa photo. Namba sali oba. Tango turubaka bo. Mbala ukelo njambe na. Boy noko. Epango ndo. Mama beza c'est pas l'itende ya. Maria kufa. Maria sababu. Lo sabo oyo bayoki ya nani? Ya mama ya kina kaipa bato njamba abikeko. Njamba abikeko asali. Njamba abikeko komo sepelisanga njambe. Papa afuka milongo na si. Na wana na komina shwa kote mate. Po ya mari ko zade. Na ko bina wana na ko kende. Kote ko bina ya kote merci na le. C'est pas il faut y aller. Pardon ngana. Ya loso na fini ki wana na kusambila la pardon kumenisa. Wana mai na ngako sukola. Bangu lote le mani. Ureza ke. Wana mai ya loso. Là-bas. Mai na ngako sukola. Bangu na yituka wani ulambi. Wana. Nilo kubele bele za kulambuza uyamba baba. Muntu hapa. Ndio baba. Katoka kuna. Papa yampe tumuna kata pete. Aya baba grand prêtre ba vina nga shiko chamana kata kin. Petit na wala mbela bango kwa. Mère ba grand prêtre. Ya kutala bibi ya mama na. Ata hii. Akabati ba pesi ya masanga kama tena mulagichana sana. Mama. Esalaka. Asali bien. Na nubila mama male sana na kumena. Umela ngote. Umelela. Umela ngote. So kumela ngo ukaira ila pesa. Papa ko chile kya ngo pesa. Yanga ivo kuza kuwili na ngoni ko. Oza bon kwa. Bon la bata. Na fungulila yo Okana la bate. Bukeye tama yanga ni te ilo ngo bukeye. Bili bokena mayanga ndo shanja. Etana satana kuba meni mukwisa tala satana. Useke satana za kubonga mabwaya. Kunona nona bana yanzana. Yawe. Apio kiti de rao sisengane na ngaya. Melanda. Chemu no kuna ye pesa. Pesa ya mama. Na otombola. Wita etala. Ai. Ali mela tu. Pesa na ikutana batache so imubali na maimo. Pesa ko tukile na. Mama na boti como laza potifa. Yo voy à l'église. Ma, je mets l'autre. Où je quand? Je mets là-bas. Ouais, on va faire une. Otunya kanga likula leki na yuko. Mais on s'en vit petit. On va dire monsieur Donc bana quartier ba bien nga vie petit, no pe vie petit.
soki bakubenga nga vie petit mpona kulata na ngai na fiela na ngai ndenge tozalaka na mwasi na ngai nakwe kuna nakwesi bato betaka damu ebaloba ni bilamba papa bino lataka falaki yo lataka nga bitenga mambo kolata na kipaka ngo te yango moni papa justement c'est la mavanda papa vie petit bengaka nga papa kubengaka nga vie petit te bolingo mesana na komba ngwa papa nanga absolument moko ntuka fo bomba sekele ubiki kamwe singa na lubie na bomba bongo no kendo bapana donc en tout cas faut ça l'effort au bomba ngai tala bilo ko faut ça ba sekele so comprendre ça ma fille Solanda Olivier Yoka Adonai atindi Yoko te combien bon te bavandina ya Juna Paris allo combien kasi ya batindi combien sila nanu te papa ouais code ya boza pani te yoka nanu babengi nga bango na ya Jo alongwe kubenga na Piero Malanda bakomi Jo akomi na Yokasi wana alongwe na Piero Malanda te Piero Malanda za na Belgique na ni Yves de acoustique baza na Belgique ya za na Paris Adonai babenga babi siko en Afrique du Sud ya zesuta siko ya beti du tout na Paris ya Jo azumwasi akamati mwasi bongo ye azwi mwasi ayibisinga eloko moko te kasi ayibisa nanu kana yo te ngana bakina bi ya Jo yo tika nenga na expliquer papa yoko azwi mwasi na kisasa tika ngana expliquer papa kuta mikelo voilà mwasi ngo akuya mais on na baki papa na biso makamango oyebisa mama te yo bomba na mais ye Jo soke abandili boyu ngana yibite bongana moni na kulata lisusu te akutindela nga bilamba te na kudia pe bien te balcon abaki ndako faut tutia nini na likolo balcon likolo nani l'autre là siko vraiment pressé ya nini akokubatela nani nzoto na ite mais non ekokuzalira ndenge wana te mais tiens moi qu'est-ce que moi j'ai bénéficié na binu siko non inganya kokusepela nyango te et puis toi qui est uza kuséparer ngai na mwasi na ngai na kubumba pourquoi na kubumba pourquoi mais soki mubanji bo ngai sikoyo uza kusepela na wana ngai na kufa ngai kokuzalira sepela mama na bika no papa telango ndenge kende progressivement et puis après on kanisi bazongisi makambo sili nani mikanda ni zo kosi ezadi nini lubilanga nano no pasi sikele ngai na kokukutolulia makambo ya ndengwana tie mais ça comme ngai naza kutu na makambo inanu ya yejo teme naza na makambo ya ngai na yibisa mwasi na makaya nani sila wana kuluka nini pour une séparation ou bien pour faire quoi makaya tika na yo kutumba wali ya ubimiria wate mabengo yulumeria ngote aza kulubao ya jo azimwasi me papa kuyibisa mama si ya betelinga lisolo si ya yidi singa ikuye alors abumbi linga iloko te nini yo bamba bomba na likambo tukenda na biso yo na biso koni yango na mse kyoni yo esi papa kwani apesinga ikande yo yango ozaka mama izadi ni koma ngala te songo songo mosi nyama yo dana basi yo dana basi makaya yo dana basi yo tamona tamose makaya ukukwesa ngai ko imbécile mwasi sene mona yuna mwasi awo asi yo komi nango ye dorisha su koli deja Pole nini yo mwana mubimbo uyu kama mwasi nyama yitawe kochi yo ne songe kote oja alo kwa lik omuna finga makaka ulingubu mai makaka ulingubu mai ale bulangai ngai bulangai kenda akwa lik na yo pedik papa you yani mususu pizza dio liye bonyama mwana mwana wazo kukoma koti silu kula suke loko ni daza kula mwana pope bokoto
ozokotela kotela soki pembi te nanga kuzubaki uzalaka mwana nanga te munoko na munoko eleki yo mingi kaka baza koluka babongisa makambo oza koluba soki munene ndako sizali yo obuti kolubilanga makambo nganga munatina koya kolubilanga bili mokantikana kubumbela mobali nanga likambo Nini finga zo benga ngasi. Yo belimbisa ngai. Mponi yo zo obike bango bomba na makamke. Oyisa sa pwani. ngai yo bomba ngapi na bomba teme kokitana lo biloko wana lungulangu nokinga na keku tangu na bapaya ngana yamba bapaya na ngai. Na kudia bapaya wana bana makabaya. Bali yawa badia pana bangu defu apona. Ngana yamba bapaya ba grand prêtre ba poto. Ba prêtre. Ba prêtre ba roya apa ba prêtre ba roya awa. Bolo que ça de ba pourquoi nous là katuka ni wese ba prêtre. Des petits à la va. Na lubaki komba ba petit wana je. Besi nyama. Somo de boya. Kombo ye bwa be petit wana na boya. Ndeni na kulala tana kulamuka babi lo kuna mesa. Ukabo yangana mwasi na ngai. Mfula au Petit nangatala. Ba jona so ba balu ngata bulo. Ba ngata bulo bomba prêtre. Yo banga ba vie ba grand prêtre ba simbi king yo banga ba on va se ba king ba simba poto. Ba la tabata poto ba sa ta king. Ba tsangati. Ba ta Italie ba frère nga ba Bruno Bellico. Ah ça va Italie. Kala yebisa na. Yo jozi mumiona wapi? No alango yibika mumi a Gabriel kafubo muna ika Gabriel. Ngam na solo bangana bi Gabriel mutazina yemo mubana ngabala yo ekufiyo wa. Ya pati tika kama na ngazi mubala ngabala ye akana fait d'ici bon yo fiyo wa. Quoi ma fait d'ici c'est l'ex ngate. Comme les amis. Yé. Moi bi l'homme ce soir. OK, yo vous comprenez. Vous demandez à maman d'emmener Baba là maintenant. C'est grave ça. C'est insensé, je te dis. C'est pas sérieux. T'as oublié les affaires, il faut voir un moutou. Oui, bien. Il n'y a pas de pardon. Tu as dit que tu es talioté. Et talioté, tu as dit que tu as dit que tu as dit que maman, tu as appelé ça Patrick, hein? Nani na ba problème to eza tongo na bona ngai. Na parfait na ngati pe na to siko na sema kile na bima. Oyiba ngote. Mama na kona kuzina tsa no kafi. Ya ba nko mama ngo ya ko finga ngai. Onga pona momba na Gabriel sina frigis mama esiye. Ko so ya. Mama ngo yebisa inga siko lobi na kutuna tsaka ngo kate. Mama ngo eza ndenge. Ochaka neni mbangoni kamba mo ka bu babala. Babala. Songi. Tu nomba kenda poto ya ngono tulat. Bana tu nomba kenda poto zo mo simususu. Moi ba finir sakati mo ba to ko boya yo. Gabriel ngo asali nini? Mama Gabriel noko na bango atana free d'ici azole mobile. Mama fomo no mbele ba mbana na mbongo. Mama gaza ba mbongo na ape mbele kitoko. So tele ba muso bazo cha miloko bote na ba ko telemate. Bote mo mbali wana. Ya pato na bien. Ya ko yo ke na Gabriel zuwa. Yo na Gabriel so ba si mobile na ye ma ko to mongana se. Na se pini mingi mo na bato azuli bana. Mama tana vraiment ko bali kitoko. Bombi mal kitoko. Mal kitoko na kati. Kasi yo nini? Comme ça, mobile ko bala biso liba ko bala moi. Ah donc wa soko so linga Gabriel ba ka na bale la yo. Ya ko Pas discussion na zo ebate. Problème ezani. Mwana bato Gabriel asuli bala. Maman explique en bien tes amis. Papa, mobile ba bazo libala batika na mona na te na vie. Ba benya te faut pas oncle na za na Afrique du Sud. Na Afrique tu vis d'abord ça passe. Montali yo ya Patrick. Photo ya pamba batimbi. Yon bocha makile. Mabala mususu evanda ndeni wana. Evanda ta 50 ans. Chako. Na lobi boy. Na lobi mobali o ya yebite. Moi si aibi mobali ka soki na ba photo. Est-ce que libala on ko salam? Na on a linga ki on ba photo. Yo nga ko kutala ki tête à tête non? Mais combien de tours bêta? Mais voilà. Bon on va faire combien de tours? Je vous dis que Patrick a raison. Ça ne peut pas se faire libala ndingo. Voilà ma benga onini libala commission. Et c'est comme ça. Voilà, ça ne peut pas se faire. Et pas dans l'arabe libala commission. Na bien de kuna bala kawa. Azaki libala ndinga commission te. Yo no baki amutinga wala. Mais chaka zulu ndete. Na lobi fais-moi ça. En tout cas assiette et puis tu me fais quelque chose les plus. Tu viens avec ça, ça va? Oh, mais ça c'est le gagné. Gabriel c'est mon bali pour ani amuta choisi mon bali. Chaka Zulu moko. Ngana bino sale na ngai bon zoboya. Fais gaffe elle ya.
Les mbombo 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 mbombo. C'est pas la Yo ça va.